Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi. Émission tozo kende wapi eza pona changement de mentalité eza ko permettre biso to avancer to progresser na ndenge moko ya malamu. Na kati émission oyo toza kolobela émission na biso ya sika ya face cachée ya ba artiste. Émission oyo eza ko bimisela biso vie réelle ya bandeko na biso oyo ba artiste comédien. Oyo bazwa katon na bango ya kosekisa biso ya kopesa biso pe ba émotion selo ba histoire ya bango ndenge basalaka mais baza pe na besoin ya lisungi bandeko na biso ba artiste comédien. Vraiment nga na leki pona kobakisa 1+4 ndenge nalobaka toujours na kati ya communauté yango na memeli bino histoire oyo lisolo oyo ya mawa. En tout cas, nga pesa conseil mais na kotia vraiment vidéo oyo vidéo yango bokulanda ndenge mwana ya papa Lisala Ngomba alingaki kufa. Mais bandeko na ngai toza wana pona kosungana. Eza mawa mingi makambo oyo zoleka na kati ya bandeko na biso ba artiste comédien. Nga na mélange akate parce que toyebi ke batu misusu baza pe ya malamu ya babebe bazali. Vraiment eza mawa mingi ndenge bandeko na biso bakomi kokufa. Mais kokufa oyo pe bandeko na biso bakomi kokufa ba misusu ba ate mama mo isanza ezali nango emisu ba maladi mais na ba artiste comédien na biso ba misusu bakomi déterminé ya koboma bandeko na bango na bambaso. Botala papa Lisala Ngomba akenda atika biso. Atikeli bandeko na ye ba comédien bana na ye. Mais kaka bandeko na ye ba comédien misusu bakomi kolika ba boma bana na ye. Balongola bana na ye na mokili. Likolo ya nini? Likolo ya jalousie mal placée. Kaka ndenge na lobaka toujours que no ba artiste comédien na biso ba histoire bino bosalaka boza censé bino moko ya ko respecter yango. Mais lelo na kati ya milieu na bino oyo bosalaka mise en scène et comme réel na ba vie ya batu. Na sens que bozo sala histoire mutu ake panganga azwi mbongo akisi azwi kisi abomi mutu me bandeko misusu bakomisi yango na ba vie pe ya batu eza mawa mingi. Lelo ba artiste comédien bakomi kobomana bakomi kobwakela na bambasu pona ni parce que amoni moninga wana aza na étoile na ye emisu ba producteur bazotala ye misu emisu bato apoto bazo s'intéresser na ye emisu pe batu aza pe na chance akozwa emisu cop boko ya malamu. Mais okomona mususu aza wana malgré sa joie parce que za bandeko misusu ye asa sali théâtre asa yebani asi déjà za na ba relation belé mais ba misusu baza ba égoïste balinga kotikela baninga plaste alingi kaka ye mususu pe aza na talent na ye aza na étoile wana aza na eloko wana ya art mais alingi kaka ye mutu araignée. Alingi te batu mususu ba ya sima basala musala wana pe eza mawa mingi. Tala lelo mwana ya papa Lisala Ngomba asali bandeko misusu nini. Papa Lisala Ngomba atikeli bino mwana na ye pona misusu bosunga ye. Mingi bazalaki na papa Lisala na banzonzing mingi bosali na epe ba film ebele mais lelo oyo biso tozo mona tolinga komona ke mwana papa Lisala Ngomba leki apesi témoignage ya malamu ke non na monta biso ba artiste en tout cas bolingo ezali en tout cas ba papa na ngai ba mama na ngai oyo basala na papa na nga en tout cas ba misu basokipaka na nga ba bengaka nga baye ba santé ba bengaka nga misu baye batolala ki ndenge ni mais c'est dommage mais eza parce que yoka ndenge mwana papa Lisala azobimisa ba grand révélation oyo na si bandeko kaka na video oyo na kotiela bino bokolanda yango ba artiste comédien na biso baza na bolingo te bazali na likunya bazowelela biloko oyo bandeko na bango bakufi batiki yango ezolobela bango eloko te ba misusu yozo se permettre okende kobwakela moninga mbasu wana parce que kaka omoni mutu apoto abengi ye misusu producteur boko asepeli peut-être azobona kaza na talent moko il faut abimisango mususu lobi te ye bakotia ekate ngai faut batiangaka mais tango yo zobwakela mutu mbasu po akufa mais ndeko na ngaba oyo bandeko na bino bakufi bomoni bango place bamemi poto bomoni bango place bamemi bakodi wana ebele pona nini balobaka toujours ke ndoki aza zoba bandeko na ngai mokili oyo biloko nyonso tu tozomona oyo kotikala
bande konanga ba artiste comédien mususu tout est vanité. Il faut ko yeba ko tambola na ko banga nzambe. Lelo muto ozozwa courage lobi to boma muto bwa kila muninga mbasu. Yeba même na ta na pongi nzamba ko ozwa yo. Oko okende. Mais soki osali mutu mabe devant nzambe okoloba nini? Ba témoignage zo pesa ma batu bisu bazola muko bato oboni kuna place wana eza mabe place boko babima kinga lieu de tourment kuna eza mabe. Mais eza mawa mingi na bande ko misusu bazoteya mate. Papa Lisala Ngomba azate na kati ya monde na mio lelo. Eza kaka papa Lisala Ngomba te. Ba artiste belé ya ba comédien. Ba misusu basi na mibali ba kufa ba tika pe bana na bango. Bana na bango pe lelo ba zwa pe aliri dette ba papa na mama de ko sala musala. Mais bino bandeko botikali. Bino defo bozala na bolingo na solidarité ya ko soutenir bana wana. Ya ko lakisa bango affection. Misusu kaka ndenge bozala kina ba papa na ba mama na bango bozala ko seka lokola bazate. Ba bisu pe lokola ba boma ba papa ya bana wana kaka na musala oyo. Lokola bazate boza pe na besoin kaka bobo bana na bango po ba obozo bona ke bana wana bazada talent makasi. Mais oyo nzamba tindi na mokili soki nzamba permettre te ba deko okoko beka mutu na ndenge nyoso tu beko simba te. Eza mawa mingi théâtre kaleza ki pe boite. Alir oyo génération oyo mingi boza na bolingo te boza kaka na esprit vraiment ya ko boma. Esprit vraiment ya ko boma monde na bino ya ba théâtre comme trop matata. Soki o azu mobala mutu te oya moni ke akeya ke ko beta muninga ku ya likama mwasi. Soki o nengeza wana ke ko boma muninga pa producteur te ate a chrétien ki yo nyonso kaka po producteur wana zo ate akotsa muninga na film te. Eza mawa mingi. Bande ko na ngai to yoka mwana papa Lisala Ngomba ndenga za ko expliquer. Alors bande ko na biso ba artiste ko ba maladi bobwakela batu bambasu dombote na nga bozwango te. Donc batutu balinga ngai Jansi Ngomba batutu bandolinga papa Lisala Ngomba bo comprendre temps susu na tension nini na émotion nini mwana bino ara respect ara botosi langage nini obimisa lelo. Donc le ngena s'adresser plus na bato boyebi ke musala bozwa cop na bino ya vie na bino ya bwakela batu bambasu. Donc un message qu'on appelle Sabino Lobo continuer musala na bosala kana bo mo ke place bo mo ke bokende fonzela bokenzela mo ba découvrir bino bokenzela mo makamna bino esimbité bo dendi cette fois-ci na ibisa bino chaque fois soki bo joie ki chance ya réussir Lisala Ngomba ezate po bo fort ezata msupo nzamba permettre ki likamba bongo esalama mais makamba bo pa Jansi Ngomba esalama te do bino bozona bino musala mo bo ka bozona bino cop mo bo donc yo bwakela batuka ba maladie. Pour nini? Pour que muto na zan étoile. Pour que vous sentiez que muto yo dans une année dans 6 mois awa biso to yo kana lisute yo pela koleka biso. Mukilize biso nyoso muto ko tika mutu na mukilazate. Nzamba salela mutu na ngonga na yi. Olingo bundisa oyo nzambe o nzamba linga sala. Olingo bundisa projet nzambe na vie na ngai. Pour nini? Donc na pesio chance ke bwa kalisumba so mususu lokwa musala no yango wana lokwa cop no yango wana ke salango poni bato peut-être bwa mitema mabeboy obundisa muto yoza na mwata mususu zwa moi 100 francs koleka ya zwa moi 50 francs moi 10 francs mo luko bundisa yi oluko bundisa ka étoile moro boy bwa beloti na bino vecteur bwa beloti donc da face même muta théâtre mo bangisa ngazala na iti ba pesa bino ba respect parce que boza ba grand bobandi musala liboso biso to sa musala oyo bino bobongisele biso nzela mais bongo mona le roi ke bino ndeka bino bokale biso na makamba ba kope banzonzingi mabe bolingaka kombo ezala rabi ape de poto yina nango bino bokale biso na banzonzingi mabe bokale biso na kope mobo mabe ba publicité mabe bosala boy mabe siko bolingi nini do biso to ko tika bino na mokilo to arango kombo fo ezala ka ya bino bwa misatu na bino nga bino dede na découvrir na nga bino. Yo moko participer pe na liwa Lisala Ngomba mungo participer sur na liwa na nga jeune mutu mo bona luka no vi na ngai mutu mo bona luka no different mo pe baleki na nga balia yo mutu boko la baleki na nga to mutu boko la mwana ngai o sala ngote Lisala Ngomba kufa tika biso mike déjà yo oyana different no yo o participer na vie bana Lisala Ngomba o contribuer na vie bana Lisala Ngomba o sala ngona nute siko liko bande so obundise su na ngai. Bino mi balo bozena mlo ba innocent me bokoti na cop mo boyebi na bino ngoti bomoni
beaucoup misa nzambe ba conseil ya mokili ba conseil ya ba grand et pesi chance te na tanga ba kombo na bino et pesi chance te na tanga ba kombo na bino bo continuer musala bosala grand star na théâtre ati na lobango chaque fois grand star na théâtre ati biso tout oluka vie biso tout sala nzonzingi po moi mulibande tala yo libanda mboke tala yo po ozwa moi 10 francs po mokile tala yo moi vie ezwa moi nzela. Mais yoza musala na okaka na ka obundisa no ka betola bato bundisa no ka ba vie ya bato vie na nga mwa mukie boy so obandi obundisa ngo lelo pozwa nini omoke mbasu na onzele kei edendi onyokoli nzoto ka onyokoli molimo te po molimo eza ngate molimo eza ya bato nzambe donc molimo na nga so lingo sima on faut beta cop na niveau likolo kuno beta cop na nzambe mega star na théâtre ate comédien mo ale kana Chine kuna so ba chinois ba Holanda iti balanda bino na ba Brazzaville ati na bangola po bande kono ba congolais ba ebele kumnati mega star na théâtre ate musala ozo olingi soki ka kombo jeune mo bo obima jeune mo bo za na talent na eba nini ayate na nzonzing okale koto mabe okena ba site koto o empêcher mabe on empêche na ba producteur ba luka ba biso ba jeune te on empêche ba producteur ba ya pa na biso ba jeune te po bi ba talent ezali bo sili déjà bo sili de poto no elinga bino no lisute bo continuer musala na bo salana bo continuer musala bo salana to pe sabino ba respect to pe sabino ba valeur parce que bo bande musala o liboso na biso bo fongola nzela po biso to ya mais bolingi pete to ya yango bolingi te to le kanzela wana bo belo côté mbale belé bo belo côté mbale belé nga bisibino boza belo côté donc ngomba lobi bo belo côté siko guerre bandi yo na mokili yo na ninga ba mbasu biso kana ninga mabolongo na seli boso nzambe nzambe na nga bikisinga mbasu eza esuté do boa belote comédien mo ya grave za na ite na mona nga comédien mo boite asala sope ningi ni comédien mo boite so leki na Japon ba japonais ba hollandais comédien mo rote ba français ba linga kai bosala no musala mo eza no trop local ba théâtre na bino no boa mikolo bo mena musala ngo me ba scénario na bino za terre à terre en moi ba Nigeria même ba battre bino biso ba jeune mo ba ndeko na nga ba jeune mo boite to bunda lelo to zo mo espace to s'imposer na makambo ngo o bino bo salete biso to sala ngo mais bolingi te ba belote mbali beli nga na insister ke bo belote do na tindio ke boka shumba su mususu wa eloti Jean Singomba yodo o pesi ngane makasi yo sala su musala ngo nelengi oni kole nzoto mbaso esili nango eloko ezati vous comprenez donc cette fois-ci no tanga kombo na yo so continue na tanga isu kombo na yo wa misatu na de wana bo kota kopo boyebi angoti bo luka mwana nzambe wa belote na pesi merci na batutu ba soutenir ngai de près ou de loin na ba prière na bino na pesi bino merci na papa na nga fio totiki ngai te soutenir ngai financièrement spirituellement merci na papa na nga Josco pour na ba conseil na yo na ba prière na yo na pesi yo merci na bandeko ba comédien tout o ba chakinga na ba prière ba nini maman na nga madombunga merci maman vraiment donc na vous comprendre vraiment que na ramwa na yo merci vraiment mère merci comprendre moi non soit lobi na ba tension ba nini pour ma bezali déjà ma bezali ba fortifier nga na sa sou musalo ne lengi donc merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo et puis nazo pesa ba merci mingi na bandeko oyo bo s'abonner na compte na nga ya YouTube tozokende wapi et puis na ba oyo nanu bo s'abonner te bo continuer toujours ko s'abonner na compte oyo toza na pona osunga na masolo moko ya malamu et puis merci mingi pe na bandeko bozoka tonda bino botiaka ba commentaire eza ya malamu eza ya mabe toza na toujours pona tosunga na musala ekende liboso na bosani bongo te ba sponsor oyo basimbi émission oyo na moni bongo résidence libanga ya talo ya papa Clément Mavinga motema ya FMI mama Ariette na kati ya Switzerland bambote na bino bambote na ngali susu na mama na biso Patricia Tiabu motema ya papa Edi Mandeti na Anvers bambote na bino couple kitoko bomela bambote na ngai na ye moko sponsor ya émission oyo le patron Alphonse Masakuba motema ya mama Patience Masakuba na kati ya Switzerland bambote na bino bambote na nga na France na frère Patrick Toumwa
famille Touma Mobimba na France na pesi no bambote mingi bambote na ngai pa ya évangéliste Didier Vita moto na Nzambe bambote na yo bambote na ngai na Ago Pro de Lumière Nzambe bambote na yo bambote na ngai na Didier Dadi Forme Show Simbi Didier azobetela biso musique kitoko donc toza toujours à kosepela fimbu na fimbu bambote na ngai na association ya bamama bomoko na kati ya Suisse bambote na bino bambote pe na Mama Ridi Loboko service traiteur ya Mama Ridi azolambela biso malamu oza na feti bagato asalaka nyonso tout contacter Mama Ridi okozala toujours ya kosepela bambote na ngai na mama na biso Jolie Misimbi mama pasa motema ya prince na kati ya Switzerland na Lausanne bambote na oyo yango wana bambote na papa na biso Vital Bole na Switzerland na VV bambote na yo bambote lisusu na papa Camille motema ya mama Moisanza oyo azopesa biso toujours ba image ba montage ya malamu musaleke toujours malamu mambote ya papa Camille yango wana merci beaucoup vraiment na bandeko nyonso obozaka wana toujours pona ko soutenir musala oyo mama Moisanza na lingi bino mingi na bandeko na tangi kombote na bosanité l'homme de l'ombre Alexandre de Martini bambote na yo donc tokutani vraiment prochainement bozala toujours wana branché na kata tozo kende wapi tozana toujours pour nous sur la histoire à malamu babongisa pour son surtout moto à se retrouver. Merci beaucoup et puis bye.